Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nazo continuer message Nabiso. Il y a tout à l'heure, on a aussi partagé. Il y a batu bakufa ka sanzambe bakendaka wapi pona nini kosala nini. Donc nazo continuer bandeko nanga. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous avez la connaissance à ma kamboute ndeko nanga, tu vas souffrir. Au moins, ma kambozo est là, ozo ba place ezo tate, ozo ba place ozo kendete, ozo tourner en rond. C'est pourquoi nzamba za malamu, bandeko nanga to kanga mana nzambe, to zwa maloba oyo, o nga na zo loba na bino, bozo ngo comme une bénédiction, comme une grâce de Dieu. Yako luka nzambe, etinda yo ndeko luka nzambe, nzamba révélé yo ces choses. Tam so makambo komela ki yo ya modelo na zo yebisa yo, to makambo yo comprenaka te, to na kati ya libota na yo, to na kati ya assemblée place au vandi peut-être na bateau baza pene na yo, o comprenaka te makambo nini arrivaka na kati ya bateau place au vandi, et sali ba révélation nzamba zo sala po liloba nzambe bimaka pamba talobi na Jérémie lokola mbule betaka maloba na ngai esukaka kaka na kosakomplir oyo nga na lobi na munoko na nga lobi na Esaïe ezongaka epai na ngai avec ma volonté. Donc maloba o nzamba lobi esa pambate esa po ebota mbuma bandeko to chango en pratique. Merci na bandeko nanga oyo bozo continuer message oyo koluka koyeba makambu oyo ezali malamu koyeba makambu o poto yeba kobanga nzambe to yeba kokima mabe po ete un jour to mona nzambe po nyonso tozo sala na mokili nzambe c'est pour que un jour to mona nzambe, c'est pour que un jour ba amna biso ebe bate ekenene sika ya mabete, c'est pour que to jouir na nzambe na biso na vie éternelle oyo apesa biso. C'est pourquoi tozo lengela bomo na biso na se tozo ko boya ba am na biso de lekene na ba sika ya tourment sika ya mabe na ba mboka wana basalela ba vie na biso basalela ba am na biso na ndenge mabe. C'est pourquoi to ko tia maloba oyo en pratique vraiment kimia na Yesu Kristo ezala na biso to continuer na message oyo ti to silisa deuxième partie na biso ya message oyo. Donc déjà na rolobake message aussi la lelo tepo parti on a solo ba liboso na bandina nous na pourquoi il faut yeba message oyo ezali na intérêt nini na bomo na yo et pourquoi mboka wana existaka mboka yango ezali nini pourquoi existaka et bakendaka kosala nini kuna bazwaka batu ndenge na utakolo ba tout à l'heure bazo mema bango na mboka wana donc bazo boma bango ba liwa oyo ya lokuta liwa oyo nzambe a prévoir akite pona batu wana liwa oyo ekanaki pona bango te donc ba jour nzambe atielaki bango na mokili bakati bango avant bakati bango vie avant po ba mema bango na mboka wana mais pourquoi eza po bakende kokomisa bango batu na bango justement oza lisusu mutanzambe te okomi mutu na bango donc okomi ndoki tant bako mema yo kuna mes frères et sœurs oza susu mutu ya malonga te oza susu muta normal te okokoma na molimo na bango po kokoma mutu na bango alors babando ko salisa yo musala na mboka wana bako bando salisa yo musala nini babando salisa yo na mboka wana ngai na moni na misu na ngali boso oyo nga mutu na monaki ya liboso ezali mutu azaka lisusu na mokili te mutu oyo akufaki nzambe ekolakisa nga na liwa oyo nzambe akanaki te ba memaye na mboka wana avandaka na mboka wana asalaka musala kuna basalisaka ye musala na mboka wana bandeko na nga misala nini basalisaka tokoti wana na mboka wana basalisaka misala nyonso bandeko nanga bomoni biloko ezaka na mokili biloko musuto lataka ezaka ya nzambe te eutaka pa nzambe te biloko mususu to pakolaka eutaka pa nzambe te esalamaka na mboka wana ebimaka na mboka wana bilamba mususu to lataka nga na moni ba tailleur ebimaka na deuxième monde na monde à ténèbres ebimaka na mboka wana biloko mususu tolataka yango nzambe na biso asala biso grâce toyeba kosala distinction apesa biso vraiment makasi ya kokima kolataka biloko mususu ezali ya solo bandeko ezali problème biso nyonso toza nango oyo nzambe fo apesa biso makasi po tomilengela totika vraiment kolata biloko mususu oyo nzambe na biso azopekisa biso mais pona koyeba yango il faut toujours kokena liloba nzambe puis kosenga discernement koyeba ndenge nini peut-être t-shirt on alati to eloko on alati na nzoto na ngai eza peut-être ya malamu te ebimaki na monde wana il faut toujours sanctifier eloko nyonso avant kolata yango il faut kosala kotia loboko na kosambela pona yango soki basalaki yango batongaki yango na ndenge ya mabe nzambe na mawana ye alongola milimo nyonso mabe na biloko tolataka
biloko ya kolata ezebele mususu ezali vraiment visible eza na ba image mususu image o ba salela ngo vraiment kuna po nzamba alakisaki nga biloko mususu o ebimi vraiment kuna o nzamba apekisaki nga nalata na kabola yango déjà ba signe mususu ba marque mususu nzambe vraiment apekisaki nga ezali clair o nzambe apekisaki wana ezanga nzamba apekisaki nga pe na tika yango o nyonso nalataka nasengaka toujours nzambe alekisa mawa na ye likolo donc osambela bandeko na ngai avant ya kolata eloko nyonso to eza na biloko ya kolia ezali monde mobimba ndenge tovandaka biloko nyonso efonctionnaka na monde efonctionnaka pe na monde wana mais bizarrement spirituellement mystiquement mpona kodétruire biso awa na mokili mpona kodétruire bavie ya bana ya nzambe yango wana bakomema bato wana kuna po bakomisa bango bato ya misala wana bakosalela bango misala wana kuna okokoma missionnaire kuna bakobanda kotinda yo na butu entre parenthèses na kabolaki bandeko na nga nalobaki baza na bato batindaka baya koyibaka bambongo ya bato baya koyibaka ba mariage ya bato baya koyibaka finance ya bato baya koyibaka ba santé ya bato bakobwakela o basormo baza na besoin ya bato wana mpona kocontrôler ba vie ya bato ba esprit ya contrôle de mpona bakosalisa bango ba mission mpona nini bandeko na nga nayebisaki bino bato ya mikuse moko na kabolaki ya pas longtemps bato ya mikuse o nzambe alakisaki nga bayaka baza ba missionnaire ya kobebisa ba vie ya bato muto ya kufi bandeko na nga atiki nzoto na ye tokei na cimetière toke kokunda ye totiki nzoto na ye bien tokotisi ye penda na libulu akufi toyebika akufi tokundi nzoto na ye o tokundi wana eza nini eza nzoto apamba enveloppe ame na ye ekei wapi ame na ye wana fo elata nzoto moko bakoki kozwa nzoto ya n'importe qui balatisi molimo wana yango bomona mutu mususu bozo comprendre ye te boyebi molimo elataka ye te aza habite na molimo wana ba ame wana mutu basalaka mosala wana bakozwa molimo wana batie na bato ya mikuse oyo bazalaka bamissionnaire na baza juste na besoin ya ame mpo nzoto eza eloko te nzoto epolaka nzoto ekotikala wana bakosala nango makambo mosusu me ame na ye moto ebando travailler baza na besoin na bango kuna mpona kosalisa bango misala nyonso wana ezali mboka mobimba baza na balwa na bango kuna baza na makambo na bango baza na misala basalaka kuna pour continuer à détruire mutu oyo sikoyo oyo komona ye na mokili azali pamba azali na eloko te kuna na mboka wana azali par exemple mokonzi aza mutu munene tout simplement pourquoi parce que mutu wana pesaka bato ebele yenda memaka ba ame ebele ye kuna nda aza mokonzi mutu oyo ko oyo na famille yenda liaka bato mingi yenda aza mokonzi kuna aza mutu munene akomema ba ame ebele kuna yenda aza mokonzi aza na mboka na ye aza na bato oyo asalisaka misala bozomone mokie peut-être mwana moke na mokili me na monde wana azali mutu munene azali mokonzi donc amemaka ba ame ebele yango bandeko na bandeli lisusu tobatela ba ame na biso totambola na kobanga nzambe po tokweya na piège wana te po toperdre ame na biso te. Donc voilà misala basalisa bato wana voilà pourquoi bayaka kozwa bato wana komema bango kuna pona kokanga ba ame na bango kuna pona kosalisa bango misala wana pona babimisaka bango bato wana babimaka nde bato wana bandeko tomona kolali na butu omoni elongi ya mutu tel mutu ya kufi na ndenge ya normal na liwa ya nzambe ndeko nanga akei mutu ya kufi akei mutu akufi akovivre lisusu te oyo akufi na liwa nzambe abatelami na gloire ya nzambe abateli nzoto na ye pe ti kozonga Jésus Christ akoya kozonga po ete la Bible nous dit bawei bakosekwa tangu Jésus Christ akoya. Donc nzoto na yo ezali bien protégé par les anges de Dieu. Mais mutu oyo akufi na nzambe tende bato bomonaka kufi mutasa kufa kala yo monaka ye. Mutasa kufa kala elongi na yo ebimelaka yo. Mutasa kufa kala c'est parce que mutu wana baza ko utiliser toujours ye. Ame na ye li utiliser. Bazo utiliser elongi na ye. Okoki kozala pe ozali mutu vivant ozali na mokili mais ba utiliser kelongino na ndenge ya mabe. Pourquoi je vous dis aujourd'hui bandeko nanga mutu wana c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Yete mutazo sala bazo pratique bazo kosalela elongi na ye donc a komindo ki inconscient mutu wana fwa luka nzambe batika ko bimaka na elongi na ye batika ko loka na elongi na ye c'est que mutu wana azana sorcellerie sans ayeba
pour mutu akoki kotema mutu aza na discernement te directement mutu pas vraiment na maîtrise ya Saint-Esprit te akoki directement kosala mutu na ba problème koloba ke na mona ki na butu na lalaki na monio oye ozoyiba ngai to oye ozokanga na nzoto to oye kosangana na ngai comme mari de nuit comme femme de nuit mutu na omona kama lobi ezangai te ezalaka pe mais baza ko utiliser ye inconsciemment. Mais pourquoi ba ko utiliser inconsciemment bandeko nanga poza musika na Nzambe muto molimo na ye âme na ye ezali protéger muto aza pembeni ya Nzambe. C'est difficile bazwa ke longi na yo basalela kango. C'est difficile okokoma ndoki inconsciente. Là Dieu n'existe pas, là Dieu n'est pas vrai. Ceux qui vraiment sambelaka, oza vraiment mwana nzambo atambolaka na crainte de Dieu, c'est difficile bazwa nzoto na yo ndeko babimaka nango. Bazwa ke longi na yo ba utiliser kango. Non, c'est pas possible. Ezali soko banga nzambe te, tambolaka na ko banga nzambe te, ozali na yo ouvert porte na yo ezali polele ba ko zwa yo basali na yo nyonso balingi. Premièrement bazo utiliser nanu yo moko. Yo moko bayaka nanu basangani na yo, yo moko bayaka nanu bazo détruire vie na yo. Après sou bazwe longi na yo ba ke ko travailler nango. C'est parce que vous allez protéger. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ndeko. Ce qui au monde a biloko wana na vie na yo, luka nzambe, lelela nzambe biloko wana ekima, kimisa yango na prière, boya yango na maloba. Puisque proverbe, livre proverbe libi maloba na biso ezali na nguya makasi. Boya yango puisque boyi. Soko mona ka bongo to bayebisaka to moni yo yo moko na conscience na yo. Ba ka koyebiso to moni yo yaki na butu. Na mona ki oye ko sangana yo moko zo yeba te. Oza vraiment conscient na motema no ki oyebi makambo wana te. Alors ndeko yeba ke ba utiliser ke longi na yo. Monde wana ezali musala basala ka yango wana. Spirituellement za na yo polele. Donc luka vraiment nzambe ndeko na ngai ko négliger yango te. Et loko se passa na mboka wana ezali biloko tolata na lobi na ba mèche ba cheveux mususu ba suki mususu to mona ka ba naturel soki ba biloko mususu ba brésilien mususu ba pesaka en sacrifice na Inde to yebi yango mais biloko mususu esala makakuna ebimanga na mboka wana ngai na kenda nzamba memi ngai na moni mutu moko nga na yebi azali vivante na mokili mais nzamba lakisi ngai ye na mboka wana ndenge basalelaka comme un mannequin. Bandeko nanga. Nalobi comme un mannequin. Basa la kaye comme un mannequin. Faux cils to tchaka na mokili awa. Ndeko wana kuna balati sakaye sil wana. Ngai moko na telemi na zako tala ndeko wana ndenge bazako sala ye. Donc meki sakaye. Donc aza lokola mannequin so basali ba modèle na bango na mboka wana. Précisément na place o nzamba memakinga balati sie tala basil ndeko na ngai. Basilo to tchaka na mokili bandeko na nga na pesi conseil ya solo. Eze loko nga na mona ki bandeko to tika basil wana. Ngai moko na monyango ebimaka kuna Dracula kuta kosa tala basi aza suna forme nga na yebele na mokili te na mboka wana bakomisa eloko mususu mais ndenge tozo babandeko na nga na mokili aza vivant so omoni mutu ngam na bokomona ye mutu normal mais aza na mboka wana nga na moni na misu na ngai et je prie pour cette personne là na sambela pona mutwana na sambeli pona mutwana loboko nzambe kangola ye balati sake biloko wana ba mekaka biloko wana na nzoto na ye e na mokili awa a opéra kazana azana genre ya vie wana. Ce sont des choses qu'elle pratique na se awa vie na ye azaka bongo alata bongo mais ayebite ke ndenga alata wana awa kuna na monde wana balati saka e bongo ayebite ya yebite po na ye za normal asa inconsciente. Po makamno se bandara na inconscience mais moko eyaka okoma ya solo soko kobi nango e koma conscient ozaki ndoki inconsciente okomi ndoki consciente et na miso nanga kotala mutu wana nzamba memaki nga pona mona nde ba utilizaka mutu wana na monde wana. Je pense que na kabola likabo message yo mais na kabola kango rapidement na pesa kaka bref moko mokie na misu nanga komona nazomona ndeko wana baza ko mekisa ye biloko wana ko tchaka basil na nzoto na ye donc ko maltraiter ko tche biloko nyonso to mabe o eutaka na monde à ténèbres na misu ngai mutu wana akweyaki akufi spirituellement na monde wana akufi na misu ngai akufaki na monde wana. Donc elingi koloba ke ndeko wana spirituellement ba utiliser ke ti ba tcheli programme ya kokufa ya ba memaye penza na monde wana. Donc azali programme ko kufonga na mona ki kuna ya zana no vivant na mokili. Ça veut dire que na monde wana basi basalela ki programme ezaka ka question ya temps. Soki aluki nzambe te
na message oyo nga na sina eza message privé eza message ya mutu normal donc soki aluki nzambe te ye moko asali makasi te kokangama na nzambe oyo programme basalelaki ye kuna ekokuta ye. Donc spirituellement basi ba boma nyonso ya bomoi na ye basi ba boma ye bazozela kaka temps oyo nini bakozwa sikoyo ye akende penza kosala kuna ame na ye kende kosala musala esclavage na esika wana. Donc ezali point mosusu vraiment important ya koyeba place wana yango nde bandeko na nga place babengaka prison spirituelle. Pona nini ezali na ba porte ezali na ba chambre ezali mboka mobimba o esika bazwaka batu ndenge na lobi bakendaka kokangela bango na ba prison spirituelle otoyoka ba prison spirituelle liyango wana. Donc so bazio bakena yo bakotisi yo kuna na chambre moko bakangela yo bakangi âme na yo. Donc tangu elingi kolakisa ke comme bakangeli yo kuna na mokili na bango na monde wana ya bandoki na deuxième monde wana na monde des ténèbres na monde wana yo na se awa makambu na yo ekangami. Donc ozali prisonnier spirituellement. Donc nyonso yo kosalaka na mokili yango esimbaka te po prisonnier azaka na droit eloko te. Prisonnier ça ke l'autre côté. Donc ozali contrôler ozali enfermé na monde wana bazali na ba porte oyo nga na mona bazo fungola mutaza na kati pe ba pesinga ikombo ya mutaza na kati. Donc batu mususu bazakuna soki okomi ko sambela ndeko na ngai okomona batali bozali susu te olimwe na kati wana place ozalaki ozali susu te po nzambe akangoli yo. Donc la prière fervente bandeko na ngai soki omonaka makambo donc signe nango ezali makambo elandaka yo na se makambo ozo vivre na mokili soki ozomona ngo normal te se koza na monde wana ozali prisonnier na monde à ténèbres. Donc il faut que sambela makasi nzambe a délivrer yo nzambe akokende ko délivrer yo moko komona te ke nzambe ya délivrer omona bango nde kuna bakomona ozali susu te tango bakoya kotala na kati ya ba prison na bango ozali te bakuti mutu azali te tango bakotala ozali te yo sikoyo na se obandi komona vie na yo changer obandi komona makambo na yo bandi kofungwama obandi komona makambo na yo bandi kotambola c'est que nzambe a délivrer yo na monde wana. Prière kaka bandeko nanga kokangama na nzambe koboya masumu kokima masumu po ndoki aprofitaka na masumu soko ozosala masumu ndeko ozopesa ye occasion ozopesa ye droit a continuer kokanga yo malamu soki oboyi mabendo ki abaye yo soki oboyi masumu ndoki abaye yo omona pe soko ozaka na muninga moko to ndeko moko azala milimo mabe tango koboya masumu bwando yoka na susu te omona donc nde bozako coopérer sili aosepela no susu te mpo na nini mpo ayebi molimo aza nango amoni ke yo oza sauvé acomprendre ke oza délivré omona makambo no echange vie na yo echange okomi kozonga nsima okomi directement yo moko okoremarke ndeko nanga ke makambo na yo ekomi kochange. Ça veut dire que na mboka wana ntango bakotala yo kuna ko makambo no echange c'est que kuna oza susu te batali bo bamoni yo disparaître. C'est ça bandeko na ngai. Donc tina ya mboka wana yango wana makambo sala makana mboka wana yango wana ezali prison spirituelle oyo eza kokanga ba âme ya o baza perdu batambola na kobanga nzambe te e misala basalisaka bango yango wana. Donc wana na komi siko na musala bandeko na nga na sukisi nanu awa na ko continuer musala nini basalaka pona nini ekendaka ti wapi bazongaka ndenge nini oyebi bandeko na nga eloko nyonso ezali po toyeba ndenge ya kobima nango toyeba ndenge ya kobika. C'est ça l'essentiel. Eloko nzambe azoyebisa biso eza po toyeba ndenge ya koluka ye tozala na connaissance po tobima na pasi oyo. Donc vraiment que Dieu vous bénisse bandeko na nga o basabone nanu te bobosana kosabone te nzambe na nga apambola bino toko continuer un message na ko continuer yango prochainement bo tote ya bana vraiment nazo inciter côté ya bana bandeko na nga tote ya bana na biso po bayeba kokola na bobangi kobanga nzambe. Que Dieu vous bénisse. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.